obenginga la ye obenginga te na ko kemonde te non semba te OK na ko mandiate pour la tableau moko to deux tableaux na ye pe la tableau on a joué pe na bimi na nga to monte la sa elote longi moko moko ala ba misu ba koti ba monde nga na nga pede te na lesbienne te na kota pe na ko nganga te ba lo benga ndeni osopesa yi déjà na pesi devoir na mona ta mutu mwa remplir ezandeni devoir na ba itolo na bilamba to kota maiti to la ta ba bikini amsu ba sia batu te ba vert citron de ba ponde beba ni skola ba ne ko expliquer forme grâce ti mundele a pensé ya ça la fantôme ba s'inspira par grâce et même ka songo ça semblani ya ngolo lo bati et puis tant on ça la vidéo au finanga misu ngala zaki wana pembeni na yo po yo finanga misu si ka ko finanga misu na biloko nozo sala ya buzoba ya man na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makambia ndakoma kelo mkusi sa complexe una solinga mezinyo solinga solinga ekokayo kota papa Neviso Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés. Nasarato la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Je suis Sarah Tola, votre animatrice des émissions en ligne. Dans votre émission Zip Zap. Oh lelo na yambeli bino.
artiste nabino préféré au Bolingaka Mingi na kombo ya Miss Lolo. Avec elle toromeka un peu ko sala ba analyse sur l'actualité au ezo les kana na précisément na Kinshasa mboka na biso et tokomeka un peu ko toucher moi makambo moka mike moi pour yep ndazara on dirait nzambe ya hier maman nanyo tozara na mama tumba na mama pupola donc ya pupolaka alors toromeka un peu ko sola na epé ba problème ni nezo les kana réseaux sociaux na marambo etali musala na bango Serge Tape hein babi film ya les pipis dehors ya Herman Kasongo lokwa azali collègue na ye tokomeka un peu ko sola pe na ye pona yango. En tout cas sans plus tarder je dirais un grand merci à mon homme l'homme selon mon cœur Papa Diego Milito. Un grand merci à tous mes abonnés. Hein, yo tout à s'abonner à la chaîne nanga. En tout cas un grand merci Nabino. Un grand merci na ba fan nanga nyo sur la page Facebook nanga Saratola. Plus de 100 000 abonnés. En tout cas, je suis très reconnaissante envers vous et un grand merci pe na bato yo bolandara be émission nanga maintenant bo s'abonner te bo zelani. Bo s'abonner ba bibilenga sikezo ya. Bo s'abonner pe massivement na Esprod Cinéma. Esprod Cinéma eza chaîne efungwa misika eza kaka na ba film na ba gag. Hein, bolinga bo découvrir ba acteur ya poto baza na Europe. Bo découvrir ba on a Esprod Cinéma. Oh ba gag ba acteur nyonso bolinga. Na lingaka Irsil, na lingaka nani. Boko mona bango na Esprod Cinéma. Déjà semaine auto bandi boko mona ba boa ke la bino déjà ba film wana izo leka donc bokende ko s'abonner na Esprod Cinéma déjà na tche la bino lien juste na la description. Je dirais un grand merci na bato ba soutenir nga ba bi ba sponsor nanga Azir crème de beauté pour les hommes. Hein? Traiter, ils ont bongisa, ils ont hydraté, ils ont nettoyé. En tout cas, boki manalombango ba mère bo bongisa poso ba père. Tu es que bino déjà côté ano et kanga bino et sala bino poso. Mais bokani sarape ba papa et sala bien, ils ont présentable, papa pas présentable. Na moni bongo maman Nicole Malonga, la patronne, toza awatai. Yop na moi so linga kibele neza mwa musuni. Olingi babakisa o mwa tai babakisa o mwa dendo ndambu mama Nicole Malonga za wana ba pomade ya toza awa tai eza pe pona ba papa soko linga kokomba papa e mate koma na volume munene obengi noka mama Nicole Malonga za wana Majabu gospel Majabu talent balobi niveau na bango te kwa ni par ailleurs car na Majabu talent na pesi mbote na tata po FAP4 pourquoi pas na maman Jenny Beta industriel moi si apende ba biba kokoti. Hein, bambote na président Charles Tamboé, bambote na maman Gina Amatu, motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï, bambote bele lisusu na Amelia Mweba la privade ya Orlando Domingos, balobinga na bandara annonce na ba dédicace nanga et puis son assisté mission na assista ngo une fois profite. Un grand merci na groupe WhatsApp nanga président bébé Dalia Onyema, maman Nathalie, maman Mireille Nana Bafana, na ba commentaire sol même ba makia la kumba Rose Bonga, l'enfant mystique. Nana ngosu na boîte te vous arrêtez. Pamela Kabea, Edwige Kalala, Sarah Abouele, Pamela Mabaya, ma copine de longue date. Donc Bambo te na bien tout Montréal, équipe technique nanga Mobimba, ingénieur 15 Bassel derrière la caméra, ingénieur nanga Bélier. Problème kendi mona suka ba mukendi, mama Brenda na fondation Saratola. Et pourquoi pas na Jonathan Kivuna na moni bongo pe bon délivre bon seke wana babi équipe technique na biso ya Saratola TV Montréal fungola biso plateau na présenter invité nga Elombe tani ka seki nzambe nga boni sala apparemment tourné te
babi mikolo bazozo lokolo kilo tournage ezate obengisika anga te ndeni ye moko tayaki te nayebisa pole na bi fille de chance ozwaka na yo makasi omwana nzambe or et l'argent appartient à mon Dieu. Il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Mais par rapport apparemment aux Ouatens, surtout dans les films, yo zala na otemis. Ndeko langa place wane na lobake na zara pressé te mais na za prête. Somme ta benga te na forcer nature. Eh ba forcer nature. On va benga ka bateau bazwa. Bateau bana makamba. Oui. Bake na ba tourner. Ngala opemisa na mutu na boy mutu na ngana okoma lokwa ba vie mo boy na yebi mutu bouger déjà. Kala mamba théâtre. Ko tourner mingi wa obebisa mutu wa. Bona banani. Na yebi bango. Na tanga kombo te Sarah. Pardon. Lokwa ba vie la batumo la bonga te. Siko la tanga kombo na ba poadi. Na poam nanga te. Mais quand même ko tourner mingi bebi sie pe mutu. Mais excès ya koloba mikonyo surtout. O loba. Mutu pe feza kimiet. Faut pe mi sape mutu. Pour aider na téléphone nanga peut permettre bisoto kanga sonnerie nango. Donc excès il faut payer manka. Donc eza ndenge baloba na bino. Chaque jour ozo créer, oyo créer biloko so sala déjà, comme monotonie. OK. Zo komi ko bandela ba. O bandela ka biloko moko. Siko Miss Lolo yo sa groupe te. Groupe ni. Te baninga tu bakoma na ba groupe na bango zo bukana. Ya. Yango na yebisa ka Sarah Tola. Je suis pas pressée mais je suis prête. Ozo bukana nini? Moi je suis naza prête, ya prête. Tant nzamba loba sa na nazora nde ba instruction pa nzambe. Tant nzamba yesa ngai maintenant sala au monde ngalo sala. Na da na site na ngai YouTube so pe bat ba olinga ba s'abonner et ça nga bien. Site na ngai ya Miss Lolo officiel TV. Na fongola ki on kala mingi te. Miss Lolo officiel TV. O fongola on kala mingi te. OK. Donc bande ko bo s'abonner na Miss Lolo officiel. Miss Lolo yepe na kati kuna yepo ko maka journaliste. Ya dans sala da msala nati. Ya totangela ngo classe te. Au monde a été que bimisara bino moi ridicule que ça la deux professions à la fois. Te ngane na za boina yemba rapet. Oui. Ngana yemba. Artiste na yeba sukaka na o nyonso ezaki artiste. Mais mon été wana obimi déjà na monde artistique. Parce que te artiste oko yemba, oko yemba. Oko bina. Oko ma comédien. Et ça normal ozo rouler car na ki artiste. Mais ce que soy to comique artiste atiki makambo ba pourtant ba benga les artistes. Tout le monde a artiste. Mais quand on appelle le journaliste, on voit le journaliste. Mais c'est comme au moins netiboé. Et un journaliste mais ça qui animation. Animation ouais. Na ko kene pe na ina na salle animation culturelle. Ngata wana kola. Nando lobake na za journaliste nando ko apprécier mingi maman na biso Chantal Kanyim. OK. Façon bande ko apprécier ka mutu ngana apprécier rabi. Façon bande ko présenter journal et sa façon de parler sur. Na nzela minune ya munene wana. Na lando linge makasi. Si le pe na lingala ngaka ye. Nando lobanga peso na koli. Non zaka le quoi maman Chantal Kanyim. Mais le quoi chance et sourire te et côté mususu. Pour la classe na salle secrétariat de direction. Na kozala nga peta secrétaire na fondation Sarah Tola. Zeno yondo ozara no boye, ozalo ka ba comédien no sotende. Non. Oui. Je l'ai étudié. Ouais. Yango ozalo lendo. Jusqu'à présent dès la zaboy na continuer ba cours. OK, félicitations. Na suki ka te na secrétariat de direction. Nazo ça maintenant langue. Na sala na ko améliorer français na nga susu. Ouais. Na okende na anglais, na sali ki allemand. Ozomona. Donc ata ki portugais pe na oyekola po toza ba artiste to yebi place ni nzamba memba bisote to omoni neti ici la bisalo na féliciter makasi te vraiment coup de chapeau en tout cas coup de chapeau na soleil na avant-hier mams omoni a ça peut courir ya langue nzamba pas pour chance c'est très important ataka po na bongo te même biso photo ça ba cours de langue parce que net biso ba kala trop te tozo ba trophée. Mais oui, je t'apprécie beaucoup Sarah. Merci ma chérie. Au sein de la émission, très bien. Merci.
donc elaxaka moto yo azwa temps ya oleka na bande la classe, c'est ça. Et ça, c'est question de comme chroniqueuse, il faut yaka na ba no finga n'importe comment. Non. Guerre na biso ya YouTube et bana déjà. Na ba YouTube ya kwa boulevard. Ma finga na biso to finga na kala mituka tango mutu mo chauffeur mo boye alinga a dépasser yo ali boma mais ce qui to finga na to ba lokota na ba nini musuti. Na ba carré ba terrain oui. C'est un peu ça. Donc, moi, j'ai eu le temps de passer en bande de l'école. Donc, papa, biso a ça qui est fort. Parce que, il y a biso licencié, sauf Kanga. Nga a licencié, n'a pas l'effort, n'a pas l'université, n'a pas déjà, n'a pas l'effort, ex-PG, n'a UNPP. Donc, place, il vient honorable Théo Kakafuka. Azo apenya charge na ngai ofute la ngami ngafan. Mais si qu'on est dans un boye vient na kloko manzambi de bundes mon vieux on a la pesa ba merci belé amna ngana continuer ba étude. Donc ko boya te so muta sengi a aider yo. Nga tanga oui, félicitations maman. Ya on a lo benga bi mu musubo mona ga bela kabuli ba invitation. To penya collation. Niveau lobina. Poser sengo comme on a mutasisi classe. Nga mwana nga utozwa diplôme d'état. Nazaki vraiment na sengo makasi. Pour déjà porter à l'université Fouane. En tout cas, merci beaucoup Miss Lolo. On est allé à intro Miss Lolo a bien fondé chaîne. Au tcha production ba film était. Na sala. Nyo so. Matos en décembre. Donc so matos wala comme libre. En tout cas, y a on de makam. So ba ndo louer ba matoso. Au sale l'autre. Parce que ndena za bo chaîne na nos yeux na ba abonné belete. Na ko luka susu ko benga ka bo sale émission o luwa su matos. Gagi moko so ko bengi si batu ba sala ba gagi o ka so ba 50 ba 30. Si ko so bengi 5 professionnels. Au pire bon combien? Bon on uta. O louer sous matos. O louer matos. Monteur à monter au foutier, caméraman à filmer au foutier. Tout ça c'est des dépenses mo ezanga tina. Donc nous ya matos nanga ezo na décembre so matos eye na banjo ça ba gag nanga na banjo ça ba filmer nanga. Et musu na zonga nanga ka na monde nanga ya comédie. Pour la paix donc comme productrice pardon ça a facilité à travailler parce que bino lelo et comment ba biso ba obengi so ce qu'on ni na we salara avant to kota vraiment na carte actualité na biso ni ne salara yebisa biso non ni ne salara ke to yebi que yo jouer ka bien yé pas jouer bien kuna mais au moins na ba nzonding kaka bango na ba ka bilongi moko na to yebi ba ki ba tourner awa bilongi wana ke tourner kuna bilongi wana ke tourner ezarani na yebi pétain. Naïbi pété. Même les mêmes personnes wala ba bing ça peut ba ninga ngape na solo na bango bien. Naïbi nangate parce que problème nangeza nini. Na nga za parasite. Oni na tanga la classe parasite za nini insecte est dépendant kana mutu na minga na ye. Alors moi j'aime pas être parasite. Quand pour na tournage na ndo bele na ndo senga pardon non. Ce que moni que Miss Lolo moko bo existe aka. Au sali casting na otienga obenginga na oya so moni que Miss Lolo existe arrêté na oya pas sarato la na lekine émission donc pas Fanny Katalia na oleka na émission na ba benga ngaka kata ba tournage ya bato ba yeba ni te wana nzamba bando saka ba découvrir nga saka nga bima na deux tableaux pour les ba Miss Lolo na mala deux tableaux ya panda au vu de loin avant ni na bara o mela ba nini basanga ali kisabo abenganga donc tableau wana yango na bakana za reconnaissante envers tableau wana kasi yango ne panzana ba page nyonso yango na za reconnaissante envers ye soki ye abengaka ngate na tableau wana et puis na za reconnaissante na Sudiata na Manadia watika biso personnel parce que bango mutu ba créer la nga des tableaux wana na des tableaux wana bango ba créer ka pour mettre en scène yango ma atsaka na nga kutu kate yango matika nga na ebelo no jouer a voyager na ekipoto. Mais Sudiata na Manadia ba créer la nga des tableaux wana o sala ke lelo batu ba yebanga. Donc à partir de des tableaux de mokile yebanga. Pour ni no lukala ba de tourner en nyos. Pourquoi? Na pe parents fona remplir peu devoir na nga ndako. Mais na minute on atiki mwana nga za maladie. Assez accueilli lobi na tongo de ba osai ba examen pour ba kende hôpital retard. Ozomona. Donc c'est ça. Eza bongo. Donc obenginga la ye obenginga te na ko kemonde te. Non c'est maté. Na ko mamandiet pour la tableau moko. To deux tableaux. Na ye pe la tableau on a joué pe na bimi na nga. To monte la sa elote. O sa elote. Non c'est elote. Bimi na te fuli o pete. E fuli na pete donc na tika ka Miss Lolo. Faut ba pete. Ba bilongi moko moko ala ba misu ba koti ba monde. Na nga pede te na lesbienne te. Na kota pe na ko nganga te. Ba no benga ndeni.
okomi suna poango penza oh nga naza biloko wana te zela eh yango yo babaka celui qui s'excuse okay batuni yo mutuna te oloba phrase mingi atata na yambaka kuna nga na lesbienne te est-ce que oyokaka ki bato baloba kozaka lesbienne yango oseskizaka ki nga na lesbienne te omoni nde nazalelaka mutu mosu akomona nga bo alobi openya jo te me nga na omono manzaka omona nga momi naza momi nga na moni mapenza nao manzaka na moni maquillage sexy encore na moni sexy donc c'est ça ba devoir kana opesaka nga pena komo opesa ba devoir nayebi te nga komo ba devoir pena osopesa ye déjà napesi devoir na moni ata mutu mwa remplir eza ndeni devoir na bali tolonga bilamba tokota maiti tolata ba bikini amsu basi ya bato te ba vert citron de ba ponde beba obi ba ponde beba akota nde nini omona banzoto na bango me nalobi boye eyebanaka ti oso mutu okomokanga maka na manche long po mini na manche long yo lata manche courte te nalataka mingi kasi namonaka te yaya so moni muta manche long vert citron tokende mai couleur vert citron oui cancer de peau notre tango ti nduta cancer de peau na olongola bayoka soni te baya wana nani bayebi merci beaucoup Miss Lolo bazo akize yo koza lesbienne monene nzamba lola nalandaki émission mwana moboye te comment est grâce expliquer so fort ba grâce pour ndingi sikola ba expliquer fort ma grâce ti mundele azui penser yo ça la fantôme ba s'inspira par grâce ti mundele azui likanisi non on va créer un fantôme mundele s'inspirer ne longa grâce omoni ba grâce baza bana moboye bazo na bomwana na bango bando bomba bango ti na aja otambola ba ofinika ka elamba wana ba bomba eponi bazo bomba epo moye ba présenter pa bato ezati OK munoko gracia eza lokwa ya ngomoni munoko ngano neza mulai lo kese poso gracia eza poso ndenge mona ngando ngando so lingo lambe bien batsaka ngona maya moto olongola bikali wana fo longwa siko tango ngana ko yabo na banozo su musala na tsaka grâce à maya moto pona sukola tela alemba lisusu to kende mulai omoni musala o grâce à salaka bango bayebaka bakolo misala wana bazana batik o comprendre que mutoyo aza pédé o comprendre que muto aza lesbienne alors ngai vraiment de la zaboyi ngamo na otangisa batu Lévitique ale na juli susu na kei siko ki lesbienne ngo efutanga nini alobi abi ozando ki ba verset wana ozotanga eza ba verset mo pona ko distraire public bandima toza lesbienne monene yenda za lesbienne nga linga tendresse kana plateau tendresse di binga keba akomba tendresse te nali ko na répondre poko ya grâce ya boy tia ofinga nga seki tendresse afinga atinda ki OK muto azaki lesbienne cher internet bo comprendre nga OK oui que Michel on a les cas sur 67 commentaires 60 ma finga ba finga na chaîne naebi alors lelo na expliquer bato boko finga nga pona lo ba vérité OK ba expliquer bato muto azaki lesbienne muto azaka lesbienne et à tendresse di binga na préciser bien OK yem tazaki moi sa 7e bagarre ya ndako d'accord 7e bagarre avant ya na biso 7e bagarre abongola na misala mabe wana OK 7e bagarre wana za ser na ngai OK peut-être ko silika pona oloba mamboyo mais nga na yebi yango obimisi ka vérité e patika na au silika pona te amsa ko sepela te na bien secret pour leki ya 7e bagarre aza master na biso dipine mami aza ser onga Miss Lolo na linga makasi OK na ba estime belé pa na ye ba respect belé parce que tendance tama utiliser mutu pa ko finga nga te fallait ye moko di binga ale ka finga nga to beta na skonde makofi oye musala sala nga sala ngote ngala mona mutakala muninga na mwasi na ba dolambula eza
abomination. Lévitique 17 ezoboye. Et puis la Sophonie. Nous avons jour grand et redoutable. Oyo mbongo na yo ekosovaka yo te. Ba bien na yo ekosove yo te. Tala. Nga tellement la tanga Bible mingi na koma na ba ko banga ma mususu. Grâce à la tendresse de ba bato misala wana. Bango nde ba yebani. Surtout que grâce à péda salité boinga na monate. Pédré et pédé ya mugugu ya donc yo kapenya ya zei. Ya semba bilokota. Wala pédé ayo ba bisa kombo soki ya garçon moko boya ke mobali na ye. Matika songo. Ye matika landeli ete. C'est que son matika landeli ete c'est que bazaka pena ya solo. Mutu le quoi pédé le quoi gracia. Un hémorroïde il y a 50 cm, il y a 50 mètres plutôt. Hémorroïde na ye pour la bande traitant et si c'est là nga ba produit son nga la teka ya hémorroïde. Na yo zanga ba client li quoi gracia. Osomba ya gracia ndenge zaboye na bande koti songo malembe. Ah ba koti malembe pe omoni ono kotani. Mosomba ya gracia. Et bimaka azala mosomba ya 50 mètres. Si ko pona traiter gracia et aussi ça ba produit son nga na salaka. OK. Li funi na etela makasi le kwa ya mokomboso. Parce que ngai ne la zaboye na ba doya ko vanda pona lo bala na gracia. Gracia mikalaki. Obi kende la zaboye na ela ke miroir na saki. Aja pena amikala bien. Et l'ongina avant ba lo le kafinga nga miss lolo moi son zaba pesa responsabilité libélé. Si gracia vanda ki avec un ok simba miss lolo a raisonner ni. Tema quand même ayo ko interdire yo peut-être na madame na yo tika. Ngala le est ngala singa madame na. Te tika misala na oya mabe wana. Donc oya zo sala ne bisa malamu. Ye penane akozika la mole ya ni maki kute pa na ba ke ne li fe. Nga siko moni ngala tant que fille de Dieu na lingali felote na okene li felote. Kasi nga lobaki tika tendresse. Ye tendresse on a sakeni. Tendresse nga sakeni. Na kamula ki le ko ilamba la tandie na singa. A ce qui surtout on a tiré vidéo na ningo baki ba lesbienne nyos tu ba ya. Oya ko mona kaza lesbienne na linganga la ko kamole mito mabele. Na répéta ngo bandela ngono. Ni tu penja mabele na okanga na minu. Ya turo ba kile ko bima. Ni sala bi yabo ndoki ngala ko sala wote. Zero. Tele kana personne. Lélé, venez, je vous attends. Voilà, je suis là, je vous attends. Bon, ben, attends, ça a tout la bonne, c'est que tu l'as mis, ça a tout la petite dernière numéro la bino. Pour la panga la vie, la no mobimba. Là, il y a une sabine moussaki lesbienne. Tant que vous avez le verset biblique Lévitique 17. La bandi ko expliquer. Tant que bandi Lévitique au kamule. Na ko kamola ye mama. Oh. Ndenge mazawana babanga kapona bayebi dake na linga ngoti mama o kamula ndeni ni tu penja mabele na fini penja na oli ami no fina Maya je vous attends venez oui le voilà partir au revoir petit oiseau de bosuka bongo merci ko yo surtout tant atala ka vidéo na ya okamla abi aseki abi op dazan do omoni grâce la zana ndena vanda na kiti boy normal au ko vanda te il faut vanda boye avant la boy pour l'exaration abi sami pepe kuna mutabi sami pepe to acha le ko na boy ya tele misango boye pratique position et puis des abo ko na tava bo pas le tin de gaz carbonique au retourne la solo be la typhoïde. Yes, oh, comme la salité wa linga saka na ngai. Ajipa lati be milamba baba seteme manzaka. Na plante kuba, makuba. Ta plante kuba. Oleko telemisingo lobby. Quand madame no peso ba kabelo otsa mutu. Atiki na ba plante synthétique. Oleki na wo kuba bongo mo na pela TV ya kuba. Oh, gracia keba mbanga ngando. Fantôme. Nyo sona capable misi vérité ka. Ya. Au moins de la zabona na tant que tu leur répondre grâce à toi. So tu n'as m'amener tu n'as répondre était. Peut-être que tu n'as m'amener ka pe qui sola qui lesbienne. Nande mo na été. Nande mo na été. Madame na na zandenge mo na bangote. Ta poso na nga. Kasi ozo bani grâce à za mwindo.
yango na lobi te grâce aza mundu babuto wana za nango na elongo pesi ata azur ko azur pe cher o wapa okokate c'est ça pesi ata azur babuto wana o aza nango ya salite wana mobala salite bafina ye babuto wana bazire longola ye sukole poswa nzoto mais so azui boîte nini moko deuxième boîte akosomba te tokokabele moko mais deuxième boîte aokokate Sarah oyo kotia koba su na posolo kwa nanyo ya ngubu hippopotame ye kaka grâce ya wana ozomona forme mutu na ete lokwa ya ngubuti grâce à ça comme hiver ndenga za te madame na ye ndenga bana kina traité donc yo ningo za nozo lancer appel nazo benga na batu nyonso tu ba fia théâtre ba onyo so ba cancer de peau sala bango ba so bazana banduta ba ya na traité bango esala awa banduta yo sala ezara awa na elongi pe o make up mutoko mabomba bisoto ba vers ngo za partout na elongi ya za nango na maboko oh mais wana zaki muninga to bando sola na très bien na kamwa kututi amona na matanga masha kwa abeti na 12 oyo beti na 12 na beto combien na beto fait 12 ans zaki 12 afininga butoko do ya Alexa ya za superstar ngala e lokote na obande mbote biso surtout batela biso caméra biso surtout ba briefa biso surtout comment osimba lisangu yo moningo beti na 12 ngape na beti yo 12 rande bandela wana ya koswana te eloko te na leki na TV na biki to honorer mémoire ya muninga asi akufi soto zaki na balakini na biso ezate ke to leka longo na ba écran to ko moloba n'importe quoi muninga sa kufi na awlamuka te po ya koloba yo ke loba muninga ke na betaka eli kofi asalaka bo ezate ke so muta kufi to aloba bolamu na mais baloba ba témoignaka malamu batu nyonso bakufa yo kasi muta malamu aza biso nyonso na sena moyo to bata mabe mais to lukani to atteindre perfection tango mutu asa kufi oyo asololaki na nzambe na ye na dernier jour biso toyebi te nzambe apesa mutu ta ya kobongola motema alinga te mutu akufa na masumu na ye parceke yo ntango mutu asa kufi obandi kotangela ebale passé même Bible ezolisa biso que si quelqu'un est en Christ elle est devenue une nouvelle créature les choses anciennes sont passées maintenant elle est devenue une nouvelle même nzambe la likolo soki mutu abongoli motema baange na nzambe baofete yo nani mpo ya kojuge mutu muninga sakufi oyo bake na betaka mbata ndenge eza boye azaka malamu te ye alobi abetaka diana mbata yango ngasiko na yaki na bite babiloko bongo eza malamu te to honore muninga ya biso to lelo biso nde toza boye totikala bafamille na biso te fama diana toyebi nini esala bango ti lelo ya toloba biloko mosusu ozozonga mpe nsima soki ekomeli ngai eke batu baleki balobi boye mpo na nga ezala ndeni yo ozosepelaka muninga kufi oyo olobi n'importe quoi yango nabaki yo olobaka kobetaka bato obeta déjà combien totia ringi mponga nayebi na matanga masha kodipi na linga beta ye aloba kutu eloko te wana muno apamba na batiaka te yaya omande toza boye toala kati ya plateau ti oyo oloba na kati ya plateau mutu ayebi teke na oloba boye so nakutani na libanda bato ebele basenga pardon ebele basenga pardon oyo oza po ete obunda na tendresse aza eloko te tobunda tobeta na makofi loko aya bandi ngai atindi mwana ye ya monoko ya ngando aya kofinga nga yango nayebisi eke ye loko aya aza muta makasi ya ajogo te nga siko na leki ya maître ninja leki ya maître Godzilla tobetana en tout cas message ekomi tokovanda pena mingi wana te Miss Lolo actualité zaka pa na bino ba comédien Herman abimiseli biso 4e vidéo 3e vidéo je pense Herman kasongo ngo sa samblani yango na lobati et puis tango osala vidéo au finanga misu ngala zaki wana pembeni na yo po yo finanga misu tika ko finanga misu na biloko nozo sala ya buzoba Herman eloko ya Herman vraiment na ebité si wana métis atie crème assisé ezotelema te elala ndeko no miso aza atreta hémorroïde eya pe munene lokwa misapi mibale boye papa boye so ekoti na nzoto moto aza munene akosoka bimi nde loko ya malonga yo moni olakisa bato et puis okomi na juge point toko juge yo Herman Kasongo yaya soki osimbikisi soki bapesi yo condition kolakisa biso mutakala na yo te
au moins na monde la bino la bato bakisi ya bato baningi boza ebele ozake okoza la pe na vidéo na otindeli bango batali o matakaka biso to sali nini zona souci o se faire soigner zwa penza souci Herman Kasongo ozani ndeko nanga muluba ozokisa biso baluba soni Vraiment. Soni obilo boyokisa biso baluba na yebite so na okima su wapi na munoko ngande na mwasi na zala nango nazoyeba te so na oloba su nini Okokate. boya boya ya et puis a commis le juger point et l'équipe na Snapchat d'ailleurs Mutaloba. ce que zaki ke bazui ba yibi téléphone ba publier ngo tonga to na wala ko ne juger point aye a postango eh on ko matagrade makasi ya Sophonie zo sabiso même mbongo na yo et ko sauvaka yo te ce jour grand et redoutable on nzamba ko boma bino batamabe même ba bien na yo et ko sauver yo te que le temps à la Sophonie 1 donc nous vandi biso to vandi boye to ko tala buzoba na bela mo sombo zanango ozoni ko se faire soigner te alors l'équipe na publier pe vidéo moko boye alors le bela biso to juger te papa to ko juger yo soko simi bonga kisi ya oko lia biso te do conseil kana pesi yo prochainement tango saba vidéo la buzoba ko finanga soumisu te ko finanga misu te po ndo kana lote eloko ete mato yo kani taba ofibo wana to mona kapemba muto yo kapela ke ba osale bo ata mitoma bele so ba omelo pa chéri o kapela ke non ezo sale chair de poule Herman e loko te et telemate ya moko idite ya hémorroïde ndenge za bongo elinga ba jewana te Sko hémorroïde wana za koza nini ye paza bongo ndenga zala yo tala te bango bato bazaka bataba ya système ya sima bakifwendende etoboka kati bongo sika obele hémorroïde ni ye ko musama kasa sala te hémorroïde ni obela ali akwanga ko ba vidéo yango eloko ekamisa biso Miss Lolo basi bilongi différent liboso na sepeli kutwa nde famille moi c'était babotole mukanda na sepeli Herman solo na sepeli makasi OK buzoba yo kenelaki ko sala nde buzoba ya kolakisa biso mutakala na yo o bebi sa vie na biso artiste comédien to ko humilier po na yo Herman Kasongo oza peta munene te ta mwa nzoto ngo boy mozo linga kama kabwa binene charge abongo ko kumbango to mona ka na baso mi bale basaka video wana kuna na okamba wana lelaka na lelaka OK zaki na ngonde cop na yo biso kanta ba publier ko publier siko ngana lina senga boya atika ki comédie akotane la monde ya pornographique po yango nde ezo mérité nde la zabo il fallait normalement na memela ta brevet ya mérite na memela ta brevet ya mérite pour na ndenge Herman Kasongo ba publier 3 fois et le quoi mutute ce casier judiciaire no baby 3 fois déjà et on a pas sokédé OK te brevet ba moto pesi to pesa brevet ya moto casier judiciaire no baby on va gagner 3 fois 4 fois casier judiciaire no baby on voyage à na vie moi mususu o sengeli mukasala en sala te ya mususu ba comme pesa cours na ndako emso ka besoin ko la ta langue ba pesa na ndako pa otanga Herman Kasongo vi na yo baby yo moko ndoki ya vi na yo ko benga biso te omone tinga boy na makamna ki ndoki nga na te et puis na yo ba se rappeler super mo Herman ayaka alingi te bokende bana ndo somela no masanga titongo alingi te batu bakende et api bambonga bien te po moto anyo kwa maka a pesa mbona tala grand frère nanga ko Roger Milamba aux États-Unis aya a betela so masolo aux États-Unis abia msoti na mtu $50 mutu akena kimbuta meni masanga ayebi pasi ozo mola te pona ozwango c'est ça mutu azwaka mbongo na pasi Sarah akabango pa pamba te asala ngo pe ba folie te c'est ça ye tellement côté da misala na ya babe to ko timba ngo la sima to lia mbongo masumu lia mbongo masumu kasit nati ko ba nikila ti de mbamela ti tongo na tuna nani bato ba otala biso ba bazo ba te Miss Lolo ozolo ba bien tanga zo sala ba vidéo na e azo finaka o miso na ba vidéo wana soka zo fina misu a sala vidéo po mokimo mbetala siko pourquoi zo fi yango yo ozaka makangu na e afina ki period afini biso batito tala vidéo na misu
yango ngasko nga na boyi alongola nga na kati ya bato sosiko elakisi toloba te omoso moto osala wa mabe afini olisu oyeba système yango ti moto alinga kosa afini olisu bajala biso oso tokosa ti okokosa eloo mo bofini moninga lisu po andima soki afina biso misu po tokotala kati ya salite na ye alors salite wana ngai yamane mon frère nando lingo makasi obayisanga déjà ngai azala moto na bomba te mpo nga komona maapupula fi atolo pasi omone na oki tolo pasi na mamu na yo nde na yo oloba tant que frère na ngai na kati ya musala otosalaka po mutu moko asepeli nango même président Tito na monaki asilika yi makasi franchement mon frère qu'est-ce qui ne va pas chez toi o gagner la bien mokiloti o gagner Canada o gagner moi c'est bien o kendara musala obeta kayu o lembi no kayu ya yo kota na porno yesa na toza komisa kokombre munene akota na kata ngape ndeko na ela komisa pe kokombre munene komisa pe munene yaka na traité o kokanga solite asa filme porno pour les loka ba lingete na casting ya pornographique ba linga loka ba nande totalaka ya ezate ya za lokwa na biloko ba amike moni ba garçon ba jeune garçon ba okola déjà nde ya man azelo ko les abonga sa koli na âge mais ezokola bien kasi te hémorroïde merci beaucoup Mr. alors grâce ya ndeka zana elo on était ma soutien pas comme moninga na so moi site baza skonde ngembo bakena ye kota banyama baboye batal babi munoko to mona eza ya biso mais masala biso banyama tozala nango te bayena ye kota bandeke bandimi na bango ke akoza ndeko na bango mapapu omona eza ya bango mais forma munoko ya bango te chauve-souris ana identité te na benga ye mapa to na benga ye pama grâce à moi mi pesa kombo na ye po so ali na benge mapa na obenge mapa so ali na benge pama na obenge pama pasanga chauve-souris aza pena chauve-souris ana raste. Merci beaucoup Miss Lolo tolongo wana tokoti na actualité ande kona biso a mwasi otosala ne musala moko nene ya kelo affaire $85,000 yozo ba $85,000 na moni 100,500 et quelques yozo beta lisolo $85,000 donc ngana na retard oh ya franchement ba miyibi professionnel baza ndela bano mone la nene ya na ndo mone lokwa une fille sainte azana ni ride ni rien de semblable ya mabe pour façon telemela Yvette Kalombo na Karim Mokonzi alobi kutu ke na longo muninga la bino bozo bo tenir ba propos boye bo bangi singa yes konde asalinga penya trouille moni so sali nini ndoto mo cauchemar ndem ta lamuka trouille wana nde eloko nene asalinga perte pour père cause nango na moni lo mo boye na bangi na se ressaisir mais ya ndoto o lamuka sikobo o mona siko eloko ngo liboso nao félicitations professionnel ya makasi nene ande azaboye to tsaina bato bakambuyelo ba banki po eloko ya beti no la badinga wana ya ko boma mutu yo telema kiu de fallait no ela pinda kufa kaka si ne ngwana te akufa tikele bien po na lobi boye ezako tu nyongo te mbongo abus de confiance yo salinga confiance net nde yo te karabo lobi amis la kisape batu biloko ke nango na teki na melio yaya komela kutata na komela nango ata ba 500 moins 200 et yo kiso peut passer pour la simbi na nini noté 85,000 balles plus 15,000 que no bac ça pas vieux wana nene bravo ozo mérité kozala cambrioleur to lukele pe brevet to ye le trophée pour ya mérité ye pe mérité penza na bata liste bata miyibi ye aleki yo leki na ba sero ba beka shekula na poto te ye na trophée ye trophée penza nene ya non ba miyibi baza ye to rote nemo na ba politicien ba yibaka
ndeto kaka détournement 1 million. Siko yo to bengi nani? Ya za politicien to ba politicien détournement. Siko nene ya to tia nani? Poto otia ka voler n'est pas bon. To ya za politicien te, so ya za politicien to va détourner. Ya siko yo aibi. Voler n'est pas bon. Ma chère. En plus o tenir ba propos mo boy po elembisa batumite make oboma moi na yo bomi mama bino omi bomi yaya ato kufu futa nyongo. To yelo lokwa bata ya finka na ya bisauti ya sona mbongo na bisobela mabele zo mabele teka zo msela noele madinga sera batu zo msela mbongo na ye zongi sela mbongo na ye mtakanga te pokuta mbala mbongo te ye te ya kanga vina ote nene ya donc il y avait $5,000 à foutre la moyenne de l'école au bas fallait batanga ndeze ki mbongo bata noele madinga ba fi à TV tolingi prestige Miss Lola tant ça balle ba kola minava $200 na bona nga prestige na bona yiba mwana nga kutu auto zo examen eta tanga ni na mokengeli na bona yiba na escroquer pour moi les escroquer nene azaba moi nene andazabo so ba kelene na parquet habit de confiance bâti escroquerie bâti voler n'est pas bon bâti ala bilo mi ça toi casier judiciaire baby Mama langaye nazoka kaka montant ngana nyongwa $100 na fa vertige yaya omoni ngangi na zaboy montant na esanga matoi passe 85,000 bon nga sai na ngompeni et le côté fala sa ta chirurgie ya munoko no ele ki munene nene makazi et puis ala ta fait bien te babila malo kwa bana mikie nzoka zai na ba 100 et quelques mille na poche fi on ne fala comme madame oui ok yene mo mukala ya lora madinga aba zabalola non qui moye comme la stratégie oyibi mutapo ko te dit ba propos que non fa le chantage non bilisa ba odi bimisa ya zakuna te bimisa ba seko bimana mibala bato problème exacte mobala mutazalaka mutu moko ta bota maboye balobi o mobali na yo te biso nyoso to linga mibala bato loba ke mobala ko linga mwasi vierge nde mwasi na ye mais mwasi akuti da mobali déjà zaza na basi aza mobala batu te occasion pesa magite bazala mobala vina ngande ye boso evala adana nga sabala kasi so adana nga sabala yo tikala ka na tika likombe te mobala mutazala te yaya ti te trompe bimisa to soutenir non le badinga tina suka c'est à Noël je te soutiens yaya mbongo no ngala ola kela nene ya mabeti na 8e génération na ye akomona ka bolamu te so afuti mbongo na te na yo longola ponga za mosala nzambe na yo longola ngo so na oke futi mnyongo na yo longola malheur na yo retirer ende moko moni Jacob tanga modisaki bana ye Jacob amodisa Ruben ouais so batu batanga nini Genèse 49 amodir Ruben amodir Mususwana. Mais Moïse, tant que serviteur de Dieu, a kolongola malédiction à Pamboli Bango. C'est ça. Pour ma quand on marchait quand la carte malédiction té. Pour baza la carte promesse en Zambie. C'est ça. Néné ya, yaya na respecte na bengo ya néné ya. Yaya, ya moibi. Ils ont sambongo. Merci beaucoup Miss Lolo. Oh et Bengeli. Oh pardon Miss Lolo. Oui. Beaucoup mi ko bala susu mi bala bato. Bala bato. Na lo ba mo bala mutazala te. Par exemple, mais mobala mutu dans le sens que on marié mon rabala aye sous sa bali soubi. Bon ako lukanini. Soko yebo bala, oza de engagement o lukanini pa na biso. Ya mo linga na ko ba mona ba ko ma olekisa mobala sa bala este ba permettre ya bali sous. Mais tout le monde a une libala maman de la paix. Te, mais tout le monde a des photos mariage te. Na lobi boye, pa matayo. Ba ko ba benye matie. Ngafu na benye matayo po batu ba okabie. OK. Na limboli na lingala, pa matayo. Aza mobali ya mama Kimia de la paix. Omoni pa matayo ndenga zawana. Soki ayeba ki kaza marié, alinga susa ko balate. Ya mutu musu ba ko divorcer déjà te. Mais fallait basa mitema mabe baloba ke na signer divorce te. Basala divorce. Fa mobali alongwa na ndaku ya mwasi. Asa ata 2 mois libanda. C'est que bolongo ezate. Ezate yaya. Omoni soso
ya mobali na ya mwasi so talibe ya mwasi mkazana na bana atambola na bango so mobali aka déposer akei ya mwasi mtanyoko mana bana omoni mwasi so akei azongisa motema sima po na tiki bana nazo na mobali so akei ya kende malamu papa akeli bela ozonga sute mama tu as perdu Belinda au perdre mariage na pose qui femme insensée tu as renversé ta maison par tes propres mains ketangala proverbe une femme sage bâtit sa maison et l'essentiel la renverse par ses propres mains ngaite la Bible dit exemple na basi mi seka 10 o ba kene ko zia mobile na bango 5 bazali na mafuta lokwa ma de la paix 5 bazali na mafuta te Belinda bandozela mobile ya hapo biba ke pesa ma asomba mafuta ya rotia na mwinde pela ok de la paix na mafuta na ye asa mobile ya ba pelisa o matike ba pelisi moto ba engeli lokwa ba minda la biso suka ma chère ozala ki wapi tamba bandolo ba ke de la paix zobala ozala wapi po yo lobi ke obenga de la paix na téléphone de la paix cholola lobi yaka oyo signé divorce bongo ba version no eza lokuta pona landa ki ba audio mama ngai ngaka ni ngambali nanga 1 mois 2 mois 3 mois yaya na kolanda mobali na olando makasi botanga yoka kiki pa matayo azobala démarche ni asaki po moins des apototé 0 mètre oye olongwe kuna na 18h 40,000 francs soki 40,000 $20 ka ya pamboyo ya zanga $20 abi aza femme commerçante to saki communauté de biens mbongo so lakisa pa matayo siko pona nini tango tikalaki na mbongo ya lakisa pa matayo te o futela ngo transport oya ko boma libala ya de la paix pa matayo mema mbongo nyasa commerce non que balela de la paix ya pa matayo moi ça sundola ki na maladie moi ça sundola pa matayo na maladie OK mibali ba testaka biso yetanga le mec pour le meilleur pour le pire na le meilleur azaki wana po pa matayo apesa ke mbonga commerce na le pire abe pa matayo de la pas ju mobali akutie na malheur akoti ba prière mozindo mwasi mabondeli nzamba fongoli ba porte pasi alobi abala na mwasi yo bimisa so ba photo ya antiquité mama boni ko griffele biso ba photo boeko biso fait to griffele ya biso oh obimi perdante muto so bimi perdante obimi déjà perdante yaya kota mabondeli sou bien nzamba peso sikoyo papa yoane po pamba tayo asakebo e pa mama kimia okozwa sute yo lukata papa yoane ata papa malako ozwa. Merci beaucoup Miss Lolo to komi vraiment na suka émission na biso Miss Lolo na début ozako lo balanga makambo ya ba devoir to komi na suka to shite batu ba olandao ba luka ba ye ba Miss Lolo ba ka pesi ba devoir mais ba devoir wana pesi ngo ba nani ba remplir ba devoir na pesa ki na muto atinda ki grâce a ko finga nga lesbienne na pia ke devoir to longola make-up to kota na mai tendresse yaya ba swinga na libele tendresse sio na libele te mais et qu'on appelle des mots malek yo so tazo kamwa ta no expliquer pour malek azala ite tendresse sio na libele yete motu kaka lobi kalingaka ngai te aswinga na libele mesko yo ndena za bona mama na pota na libele devoir zela na babebiselinga devoir ebebi na ntezela kokosa batu te poto shite a olobi basio na libele ya Miss Lolo zela na libele to bundaka na nzoto sko mutango abe alinga kote akomi na mabele no ndenge ni na omoni ndeza boy na lata ki sengle sans soutien pour na olinga na lata na ya répondre na émission ba benga kingai ya liboso lupango na biso loko na ta sengle ndeta mto bandi bitumba na zuna mama na kangela kingo na bwakebe na mir tant batu ba ko pekisa ngai omoni nde batu ba ko pekisa otiki na tiki yesko a profiter tana sengle za otoboka so lingi ata prochaine émission na la sengle toboki temino mama na ya makasi mama pour nini l'office a cancer na libele ezwate
te boy mama na zongi nazila tonga tétanos ne naza awa naza tonga tétanos ko kwanza tellement leki esalinga bambuma bachu bapeka na biso toza comportement tonga tétanos bakosa hotelingwele suka 79 ozala lingwele nga mwana 80-81 na boya na nga kondiba ba age wana mama na swinga ka na libele awa mon devoir et baby non pour le moment faut na luka na zonga nanu devoir ezalaki ni totika mabe libanda tokota mai te tolongola make-up po mingi na komika ko vivre na make-up sans make-up bata verse trop vivre te siko yango na lobi tokota la mai tolati ba bikini totala banani mipende za banduta totala banani nzoto beba na nduta tozo tretango tolongola Miss Lolo boy mama wana te bo atala ke miso tango baki na kokamula mitwa mabele penda aya bela ngwa comme sanga lele ngape na bo de baba le aya betazola chef sur la mbuma te bon so soki na mbuma mabeli si masolo ti mais oui so soki na mbuma mabeli si masolo azo sanga pota awa masolo ya mukali bela nkande za bien bongo masolo ya ba yana nalingaka kutu makambo wana te esala tola j'aime pas wana na biso ebima na motema na nga omosi bazalaki lele mais ero no mataka po baninga na nga balesbienne banga batikanga te moninga na bango na souffrir banga batikanga te banga bandokotoka na kati ya baliste te wana olinga okoma maka mosusu banga batikanga te po entre les lesbiennes bazala mwa solidarité na bango banga basala ata mwa cotisation mo boye tosala moninga so topia ata mwa 2000 mwa 3000 andoki epe Dubaï. Merci beaucoup Miss Lolo comme na suka émission lisolo ya mabele o to redécouvrir ka vérité nga pe na rolema to kota Sarah moni jour mai na osenga pena otindi pole aya yo mo peso ozalo oyi na koya make up elongwe ne longi ngama shishi fuzala make up elongwe ne longi tende de na mai bikini penza tende la kisa boso mutakangi mwa fula te tolobi bikini yo la kanga fula ndeni te nati bikini na te ezali kama bikini kaka bikini obike na monye mission na ba papa nde ba otango mingi ezana ba vie na ebisi yo ko sata ya millions na obi poni te ba ya ka osa challenge on a filmer te challenge ba chambongo bo challenge to sa bo fela ta mo ko sa bo challenge na chambongo chambongo ko so chamba ya peti na lobi kasi te bata devoir bato devoir o yebi ke na pesa ke devoir ayo répondre challenge ça rate la télé na trophée o télé biso penya paquet wana ou bengi pe ba sponsor est-ce que mutango ya ponga na ko chata moi $500 na nga $500 wana o télé pe ba sponsor même ba la pa bi donc to luka ba sponsor ba sponsoriser ba tie penya wana ya yona na yona tendresse donc batu yona beza ba sponsor ba ya ba teli biso koti mai to ngoni te audima likama mbongo mtaboya izata lo gagner ozimbo na okay deuxième pas aux appels à prix pour à côté pe mai ndo to pe mona na donc to la pe deuxième pe zo pe prix ko gagner ni ko gagner ozani ni pose ba prix ko gagner nzoto za la miss le quoi miss lo boyi na zo boya ka ko l'accès pour talaka tena l'accès te total na mai kaka kuna na mai mupendeza nga nduta elongeza nga cancer de peau fin mission. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. On a évité la dédicace na ona banani ba dédicace na ngai na ba union so balinga Miss Lolo. Premièrement la pesi président Patrick Tshisekedi Salif na pesi bambote belé. Wana président na biso ya fondation Patrick Tshisekedi. Maman langa Tezinga Boachovu ya fondation AFEV Action pour femmes et enfants vulnérables. Na pesi ma maman chérie bambote belé. Mon vieux Cloclo Monzambi de Bundes vient nanga Cloclo Monzambi bambote belé bisiko zali talaka vieux mo boisolo la bien bambote belé dadi ki kula centrale babi moto penda bi Miss Lolo en charge quoi na oza déjà colis ridi déjà donc à la minute ridi azo kitana colis nanga Nadine Maouwa babi kadogo master nanga na kati ya Turquie ba gros bisous ba linette ezanga te ma chérie donc yo yebi Lerine Mboyo ya bamboyo Lerine na peso bambote belé na Italie master nanga Lerine Mboyo ya ba Lerine na Italie na peso bambote belé
Sogi ngeba se babi de longues jambes. Moi ça pembe. Bambote belé. Ma grande sœur chérie Lili Mouswamba ML, femme à la peau blanche, motema ya titi kalu. Mobile na décora penya tatou penya ya moi signé na loboko. Ozwapi. Yaya za kati ya kinya a sepelise baleki na ye. Master nanga Odala. Odette, la bonne guérison. Odala. Oza ngai. Ndeko kumbelaka na osenga pe na ba ndeko na biso ba public. Na senga pe na ba comédienne, Odala za moko ya biso azobela. Aza malade kolonga nga asara na okende pana na oketala ye. Wana muninga na nga de tout le temps. Babi ya Lili Mouswamba oza a na kin petite sœur azobela. Ya Lili azala asunga biso na ebike. Na tinele ke déjà ba nini message na tongo Orsana et wana sœur. Karine Koudi ma préférée na Londres, un gros bisou. Ma nièce chérie Inès Boulela, babi motema ya Fred Mokuna. Moi nanga métis à na Londres. Bambote belé yo na ba koko nanga Zoé, Finesse, David, ba gros bisou. Nga zamtakala. Oui. Et non tu fêté 42e anniversaire. Nazanango. Nanango yaya. Bako sarabino te mutalingwela baza mwana 80 to 81 boya kango telemela loba Miss Lolo aloba lingwele suka na 79. Mobutu ayebakati. Azu ya minene atie biso bata série 7. Ya mikie atie bata série 6. Toroyeba ba ona mangwele différence ezali. Babi grande sœur nanga Mifibulela motema ya Mathieu Torche na Belgique na peso ba mbote belé. Ba nanga Sephora Bimina Tessia Bimina Béa, félicitations à toi, 64%. Ndenge Zalaka, Bénédicte Kapinga, ma fille, bonne guérison à toi. Daniel Kikou, du fils unique à maman. Et mon ami Bengara. Maman, moi je suis le fils unique, je t'aime beaucoup. Bakoko nanga, ngana maman, na pina bakoko. Na bakoko nanga, Davido Kabala. Liliana Luluka wana na pesa sœur nanga Lili Luluka Lili Lulua wana grande sœur moi soutenanga makasi Merlin Kabala motema ya Serge Mokendi ba gros bisous na succès famille Dibwe na linga bino makasi. En tout cas merci beaucoup à tout le monde bino nyos tout batu Holanda ibiso tokutana bino prochainement na émission Mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner des